balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napolou. Kassi Yembe, Gertrude de Bronze. L'idée sur Napolou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Halendeko ya mosi yaka. Nazala motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fiba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Ntete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fibisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glodia Wedi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo. Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou, en tout cas, on a passivement bambou. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos, la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour tous chers internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup. La seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est Sato Babanga avec Yves, Ipan, tous des infos. La fronde avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raph Ngindou et boss Dallas. Merci à toi, Gianni Célèbre Image Lunda. Merci à toi aussi, Ressikan et le super comme normal va RDC. Et merci, et ma mère V n'a pas de surtout. Et n'a pas de mouvier Dominique qui est le 100%. Moussagata mouvier à Cathy, Pierre Poutou. En tout cas, merci aussi à toi, le président Claude Ndomas, le gars Nord, maman Bissé Ménise et Mamoté, mais tous mes pélés mbétés, maman Likelemba, et puis nous on a Billy Vumuka Fondation, tous on va venir Barfelin, pourquoi pas aussi à toi, Pang et de moi, Harmonica, à Cancel, 20 fois parfait, Tourna Tunga, ainsi que mon confrère que j'aime bien, Eki Bumba, on est toujours ensemble, Jean Moulumba, de Bruxelles, et Namoni Wana, champion Kaba Kaba, on est dans le chapitre de Genève, Chris était mon fiti,
papa na Ruben, c'est dit que tant Roda, bébé miné français de France. Là, je t'aime, nous sommes déjà avec Papa Litungulu, balobi bozo comédie. Il y a 2017 fin au pour que tout cabana bino en beauté bozo papa sexe binota et ça nous plaisir. Voilà papa Litungulu kotara déjà, balama il va se pelara déjà, artiste na bango munene mboka. Papa Litungulu boni santé. Ouais, kitoko nangolo ankolo venant donc calme ça nango. Ouais. Donc papa Litungulu yo ba festivalé ya Toseka. Biso nde ba histoire na minute Toseka na kinde to bouger to za kana événement moko. Nde to bela ba Bercy, nde to bela ba Zénith ba Olympia za la souté. De événement daki grand événement daki ga Toseka. Yo za ngamba na. Te ngana ngambo so beto ya phénomène. Ngamba phénomène. Botombola ki coupe. Biso nde to za coupe quoi. Donc na minute na féliciter na na pesa kuti ba meilleur venanga na phénomène sobe l'a dit mais c'est comédie na minute on a ba kota ba nord na France donc ba mbote belé quoi donc na bande konanga tout donc to uti ko beta Toseka talaka phénomène sobe biso na ngam na yaza laki ko coach talaka coach biso zaki ba benga bango ba parrain biso zaki lokola ba nouveau marié ba humoriste ba nouveau marié ba bité photo sur la ba des grands mots boyo ba yebana déjà lokola ça c'est sobe nde ba yaki wana po ba coacher biso mais na cadre boulot les gars frère bomona de boulot les gars ndeto beta ki batu ya kitindindi batu ya batakindo bika ya sai to beta ki bango mais je sais bien yo bika ba masolong e bomaki do ba masolo e bomaki déjà côté ko ne salaki de maman na 6 bika bana poto bazo zela ba yo ka les corbeaux les renards en chiluba les corneaux et les renards en chiluba ba yo ka ngosusu ba yo ngosu na Swahili po mikolo na seli bango suna ya Kikongo voilà bon tout à l'heure on peut déjà numéro de téléphone on peut ça déjà moté la bande ko bota la biso même bango déjà bilenga en 2017 avant que tu à 2018 hein. Ouais numéro nanga ya phone ezarara de ba plus 243 80 89 39 777 plus 243 80 89 777 donc on a un number donc direct au mutayambarateka ngamo so bengi benanga nginchu. Merci. Ça a le plaisir déjà à José Bailey JB Service, agence d'acier, ainsi que mon vieux, les pasteurs Amos Pumbulu, Bauta la Bisso, même déjà, les corbeaux, les renards, et c'est plus ça, na poto mobima, Bauta la Bisso déjà, na 4 langues, il y a Mora la Bisso. Et ça qui est bon anniversaire, il y a oui, un grand prêtre les monnaies, tel tendai ma boko bank, et ça qui est bon en Mbujimai. Abi non, Litungulu n'a aucun de boité, sans qu'il n'ait maillot, Litungulu yagato kende. Ba tu sois avion awati na Mbujimai, fête bandi, et combien na air mo bena ba bakati, o ba poème bani na fête. Mbali bosona mona na ba fête ba poème. Bana mike bazoya ba osala ba récitation. Mais mbala li bosona kene ko découvrir. Bana baluba baza ko réciter les corbeaux les renards en chiluba. Et kamusha batu bazala ko ba kamwa. Ba benga bena mona muluba bika ba komba baluba shambui mema. Tangila mu tableau shambui ya leki. Réciter les corbeaux les renards en chiluba shambui ya bandi. Kabundi ni chikololo va mwangila mukata wenda katenta mata kajuka tenta mujubu tumpu mianda kala kunya leluto batu bagangi batu bazala ki wane beli bagangi batu neske batoto akatanga bazali baswahili pe bazala ki mwana mwa muswahili azala ki wana yo bika bandiko ya bandiko vena ngai likelu.
kasi baswahili mbali bosona ko les corbeaux les renards en swahili babenga bena mwana muswahili na bakomo na bangambuka safiri abi kuya miena kuya toka mbele sema les corbeaux les renards en swahili mwana muswahili abanda e kamusa batu mbali bosona ko les corbeaux les renards en swahili petit bena leka bena liboso ki bombo bombo ki bongo bongo ni renard ki bongo bongo na kuya pa una kamati fromage na patia les renards le renard anakulia le renard analewa monsieur ki bongo bongo mie nalewa twamonana kesho akisanti sana juu ya mapendo donc mikolo nde na osala bango barataki o barataki na toseka le corbeau le renard ki Congo talaka tuzaka ana kati ya gal de opna gal quoi bumbu selimba bena mabele na biso do mabela ba prêtre do no cité kutu ba koma ba prêtre pour 6 ans no 6 ça donc ba fait ba sepela opna tuzana na place talangai le corbeau le renard et ça le plaisir na président mabiziki ako parce qu'il y a un konga ko salanter le président que no masi oyo makamnauti mission noka aspect spirituel o mabele babenga bena mona mokongo pena le voisin kali tuka dioko eyu luta kuzulu aleki le voisin tubila bete le corbeau et le renard ki Congo le voisin bandi le corbeau et le renard maître corbeau kuna kuzulu anti ntele renard ka kungana fromage mais ce renard bouché kungana ko maître corbeau buka fotanga fromage mona mona renard buka kulumuka mchatoto pro yemeni wo batutu wana batu babuka ni ke berik maloko na Allemagne babuka ni bafuji maloko babuka ni donc bele mais inspiration ni surtout ozorango wapi to comme mona ngo lelo batutu ba mo sala salango inspiration ozorango na wapi bon inspiration de mona ra ndenge nzambe soka sali ndenge atinda musolo na mokili mutu mutaya na dona ye ndenge meniza ya rapesa menize pe créativité ko sala moi ara kiti mo ya sika ozo comprendre jamais kotika kana basera bakitsa mabaya basera to vana bakitsa mabaya mo lelo kuma ba canapé mo bena que non ba Louis XIV nyo sona zaka ne biso pe artiste et un artiste il faut avoir l'esprit de créativité ozo comprendre artiste soza mutu mo créer raté netu ba masa musu bazana ba créer kana bango te ozo mona vimba na be miso ba internet na biloko ya batu ya yete biso ba auto créer biso tozolia na biso to vanda ba ba créer kate bazo yiba ba onde ba se retrouver voilà mais moi biso directement na li solo ya ser na biso to ngaki mingi Marie Missa moyo beta et ça la pagaille mais moi biso déjà et ça la plaisir te wana na préférer na beta ngoya suka parce que wana za moi dégâts na même on a li solo zo ningisa bana kisasa mikolo parce que moni ba complexe ba côté trop na kin voilà zo pas surtout basi balingi ba téléphone balingi ma mobile complexe côté talaka fille moko to yeba kay mwindu c'est on be bashi baso bazaka chocolat au boulot sénégalaise mais c'est là que nangola pas retourner pena boya ya pembe kolekana metiola mundele o ba kongo ba benga no kitu kidi mundedi vous comprenez batu bakamwe c'est Marie to yeba kay mwindu c'est wa kuma pembe boya yango c'est sur talaka quartier ka ba no tuna ser c'est au parola nino y est tellement bien tellement outil bangola ça c'est on a parola tenovat moins cher ba on a basse classe c'est on a parola movat moins cher ba on a basse classe du projet que tu global te ba ngwa c'est nenga yo ka YouTube ya bula ngo za type mo éclaircissant ba tinga mi c'est au parola nini y est peut-être de brancher les kaka tu peux mona nga pembe boye nga parola YouTube te petit mo za kala kangi c'est au parola YouTube je me so parola Twitter face bi mi internet heureusement au mona ba se rebeller et que ça ba produire au mona bena que no atela na banda mundamba ko tum suba noir beti internet yango na bisa bana poto o tu bo mona ye abeti biloko itungula lo baki internet ko mo betaye bi kota site mususu voilà et ça là aussi plaisir na maman la biso Billy Vumuka Fondation tous son ba venu Vumuka Fondation et na maman c'est Milinze Mamote mais tous pepé la mbeto talaka to il y a tous pepé la mbeto tous pepé la mbeto et comment pour via 27 idéologie nous ce comme ya ndeni santé ya mbetelo ya ndeni ko pepele donc vient na tous pepé le donc ya ngwana donc ba mère vena yo famille no mobimba donc na mère donc l'homme sona ko suk ces années no expliquer ka bana kini ba yeba ke no ndenge na mesana ko loba mutu yambongo na pauvre ba ja différent tala différence ya mutu yambongo na pauvre tala mutu yambongo pendant la journée sala ka ba vina ye kitoko okomona pendant la nuit soki mutu yambongo alali bisaleli no menaki pendant la journée et ye na ndoto yamona ka mutu yambongo na mobola ba ka différent par rapport ya ndoto mutu yambongo soka lala lota ka ba ndoto VIP ndoto mutu yambongo bandaka nene zobana papika bakirikwa zolota
Roger Ndonga le colonisateur à l'autre ndoto alali na buta l'autre ndoto pene bandi ndoto mutambonge bandaka na banque alali à l'autre na banque a retirer mbongo ndoto longue banque côté alimentation et son biloko ndoto longue alimentation et moke côté boîte de nuit et Pokémon na ville et moi surtout ka boina ndoto na sali biyenge belé na sandoto mais mobola azo souffrir tala mobola azo souffrir azo la na 500 francs après quoi nga 200 pour 300 bandeko mutabongo soka la l'autre bandoto ni bandoto ba risque ya mona mobola soka la na buta l'autre ka bandoto risque ndoto mobola za ndoto moyi bandako la film nigérien mobola zola na EPC réponse tala muke na kate projet kinse ko zangi te comme témoin pauvreté à vinaye mobola la zolo ndoto mobola bana ko film mobola na zamba bazola ndi mbangu mutazola ndazo monete azo pakata kimia batami ba moni kaka batami atong ala muki mbangu toko mona sutuka bwa kwena libulu na toko sutuka bona pongi abandi ba douleur ya na lala mupanzi moko kingo pasi abosali bambangu akima ki butu mimba ba shita betaki donc amuko lela yango to mona nyoso za ba différence ba idéologie ba comique nete lo musu na expliquer bana poto expliquer bon biso to mona ga na kino mona ga no RDC Léopard qui est un match amical Brésil RDC Léopard match amical contre Roumanie l'objet tout na fête d'idée général d'idée Toumba c'est mon général te mabi au petit na litungu le comédien na papa d'idée mais tout le monde a appelé Léopard na contre RDC qui est un match amical journée pour préparer pour faire de ces guerres amicales contre les États-Unis guerre amicale contre Rwanda bi petit yo za ba yone mabe yo lingito kufa to nini yango yo guerre amicale Congo États-Unis petit to jonga te yo to tika bana ametala makambo yango ya faliza la kapere moko bongo bango bena kino faire de ça akemeka pio atela ba balle blanche baline za la mais même ce qu'on pour que to kabana to tika la équipe Bumba et bonga kaka ndenge zalaka mais même ce qu'on le connaît c'est eloko nego mebele to mona zelisa ki oseke na bulango ana ebite to rappeler ngo sumwa muke oui sœur Marie katana téléphone même biso déjà papa litungo traka Yves pas le directeur d'info ayoko lukayo awa pour que ça la plaisir na bando bata la biso système à fond excusez oui allo kasongo pasenga nani Bruno Chibala s'il te plaît. Non, excusez, na lingi na loba milieu na za des autres amis, mais pour na maîtriser ngo, est-ce que vous pouvez m'envoyer 3 chars de combat avec des hélicoptères tout de suite? Ok. Nana nani Bruno? Mais na benga ki depuis longtemps na yebisa ki yo noko na bino asali accident na Wileri batiake bembe na morgue. Bengi nga siko direct à morgue bina sinali bino na pale bolande mbangu na chemise à blé. Oya lataki kune bebi na makila. Pardon? Ngabo ena déplacé ate nana makola pichu mokili nazotambula na makola pichu mokili ntango kolo talanga yangai déplacé ki. Pardon? Sinale mo ananga zo lupango nanga matete achango na puswa yana ngona bumbu na zwi kilia nateka ngwa vana kufa. Pardon? Excusez nazoyo ka voix tabulei bozane sur place wana. Excusez Rochero, c'est toi Rochero? Ah, papa Taboulé, depuis longtemps. Non, bando kena bari bosona zo appel na yo. Excusez papa Taboulé, na lingi na tu na ndenge ni kinkestere mene ya bukuta naka. Maintenant, on a outu ko zo appel à Pongolo va bengi nga ipare bakangi madilu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors décision Pepe Calais zanini. Merde, mais na sala remarque partout bozala ka soki wendo aye bozwa ka ba problème. Nani? Nalandaki programme à Luambo Makiada zobeta concert chaque dimanche na cimetière à Gombe droit d'entrée kolela na yo. Oh. Pardon? Bazo refoulé Mobutu. Babundina Kabila le père. Mais Mobutu a mené des troubles. Oui, bien à l'époque, allez sabiso 1 million mi kate peruana. A se perite ndenga ya chichi ya ye. Excusez Pepe Kale na lingina tu na ndenga ni moro na yoka kola koma mulai. Moro kaka la vie bela teka kaba kamundele ipara ya mulai. Ah. Kasina yebisa yo jure mbafando vande la tayi na yeti. Umone kuna ke kufongwa ma. Okay, nani? Oh, Al Patino a Toboli fait beaucoup l'ilisu. Bon, on va faire un petit, on a fait comme Atiba côté qu'on a.
Mais non. Excusez, frère. Nani, bozana, na yoki voix frère Ale Moloto. Excusez, frère Ale Moloto. Boni santé yaya. Moi, kala na lingina tu na boni seri Marie Misamu. Bokuta naka. Quoi? Seri Marie Misamu. Bokuta naka. Akota libale pas babia. Depuis quand? Vraiment, Marie. Et bien là, je suis baluambo ba franco basa kuna banani olingi kaka babia. Mutabimana fokale moko sanga baba bako belela na monde entier. OK, ça va. Kata si mesili na ko rappeler. Après aller faire le lien à unité. Bana mikili donc na Sabino dégâts matériels na marambo yo. Voilà, papa Litungu de moment Mazuka. D'ailleurs, peut s'embaucher dans le boîte à la biche et puis numéro de téléphone nous rappeler bango Zousou. Déjà juste un petit cadeau pour nous tous c'est 2017 surtout en 2018 voilà avec papa Litungu. Ouais, bambo théâtre ba meilleur vena ngana bana poto tout ba vena ngai. Papi Kaba Kirikou na Rotterdam. Vena ngai le colonisateur Roger Ndonga. Donc vena ngai bazé belé de kamam vama de ya kamam mama. Vena ngai kama Sera Kinzanga dans la Belgique. Donc, V Mayembo de base, Pascal Mayembo, papa na Gelta, na Allemagne. Donc, belé, belé, banagal, tout bana poto, baladim voula, hein, mais mabe kanakata à Paris. Donc, aussi, donc, odombaki, donc, belé, na galo, donc, il a évité, na lobanini, héritier selele, hein. Petit nango bumuna bakenda na ndula Bercy hein o bakima papa chéri na ndula Bercy bazana na bango tikuna lelo ba fongwa ma danser héritier c'est le courage ya sobotika la rambelelo bolala donc ba mbote belé na yemei ba benga ke centricage Chamon coffre-fort Maracas balobi animateur patron à Londres Chamon coffre-fort Maracas papa na Chemaye donc balobi ya kolobezate ba masalanga tu ba idole vunu bino tu na Londres donc ba limousine ba idole vunu ba zible kanto donc na tibino ba mota trop do ba jike ba leke belé mushebe plus 10 na yebikaka yo yebikaka donc ba mota trop na ba jike belé lelo na o zaka émission bana poto do ba excuser donc bana kini pena donc do na l'église ka petit mokili donc o émission bana poto na boyeka bana poto po bango ba Holandango na DJ na biso Jani Azawa DJ Jani yemta simbi staff o bomona o talangai donc numéro de téléphone rappelez bon numéro na téléphone zali kande na lobaki plus 243 80 89 39 777 plus 243 80 89 777 au bengi ngai moko zwi ngai o na oya kini na zo sala mariage na fo bato ba seka direct temps normal do li solo na anniversaire au bengi nio surtout cérémonie toutes les cérémonies donc voilà ce que c'est le moment il y a l'effet Mobutu pour que to kabwana papa Litungu a profiter le gars les solo pa Mobutu pena pesa ba mbote na ba vena ngatu ekiri yo shad pena we fandi sara idéologie donc longtemps on va commoter ba vena dia ba comprendre ba chevi le commando bana ba mikili donc ba mbote tout ça mozali donc bilo bo tout kanisa papa Mobutu la moni pe fuma mabela koti donc boss kizenga wana Gilen Kunga donc Gilen Kunga o boka grand prêtre John Kennedy Kunga donc ba papi ka ba kiribune na ba dia ba comprendre donc Gilen Kunga ba sel message to tikana na bango do bango pona ko kanisa papa Mobutu yango j'ai parlé longuement de l'Afrique. Je suis arrivé en France et c'était pour les problèmes de ma santé. Arrivé en France, j'ai suivi la télévision Zairoz à l'époque. J'ai vu que mon peuple à moi n'avait plus de sentiments vis-à-vis de ma santé. Et bien, et Raki m'a couronné 17 Ok, c'était la force de l'Alliance pour la libération du Congo. Et tellement vous êtes libérés, Boto Samébek pour la loi et c'est la loi dans laquelle Barobi Doralex, c'est de l'ex. Et je me suis décidé de fuir Pambate Bitumbe. Comment Kimbenga, Binga, Michus, Bokomi, Kubeta, Minokote, Mobuta Kimi, Mobuta Kei, Nakimaki Pambate, Bobit et Massa, c'est un des côtés. Nakinaki Narabako, qui est au bon et nous autres. Pédigo Makamatinga et Kunaki, Nasa Koboni. La zone c'est ma conférence nationale souveraine. Oh, oui, Babana, Makimbo Kanabosoro. Bande Gogozo, on a vu sur la conférence nationale souveraine, vous avez vu la conférence de Yébaka.
Laurent Mosengo Placine yango azali le cardinal ya tout cas mbote to papa cardinal na biso Laurent Mosengo boyebi Laurent Mosengo azali ko luba so so bo sentir le gola mutazo yemba yazaka na ba façon ya ko lobera ni mongo. Chers et frères et sœurs conférenciers, distinguez-vous, chers invités, chers compatriotes. Nous sommes venus ici, c'est pas pour blaguer, mais c'est plutôt pour que nous cherchons un moyen d'arranger notre plus beau pays. Si vous continuez à nous injurier, à nous critiquer, vous resterez toujours à tourner à rond. Merci les abstentions. Merci ceux qui sont pour. Merci ceux qui sont contre. La séance ne se lève pas, ça continue. Tout le monde a kabila les pères. Vous dites que vous avez un rebongo, vous avez bloqué le rebongo, vous avez bloqué le rebongo. Président de la télé, quel peuple est? Il y a Bolingo, il y a Kangi rebelle sans militaire. Après Kabila le Belo, vous avez raisonné. Il a raisonné à Père, on est d'ailleurs. Mais s'il te plaît, monsieur le vice-président défunt Laurent Kabila, comment est-il passé? Comment vous avez arrêté de rêver dans la capitale? Je me rappelle, tout le monde est trop. Oh, vous avez fait citer beaucoup dans le monde. Et que vous êtes du premier peuple qui a attrapé les rebelles sans le militaire. À ce moment-là, le gouvernement a aussi pris un cadeau pour vous. Vous aurez 3 mois de bourra gratuit et 3 mois de l'eau, c'est la régie des eaux et les gouvernements vont payer pour vous. Malgré tout, la guerre est très longue, on va retourner l'ennemi du prévenu. Merci vraiment, merci. Merci Papa Litumbu, c'était là Papa Litumbu, l'artiste comédien. Il y a un bon la biche. Il y a 2 personnes en Allemagne, Eric Maloko, Eric Maloko de Bundes, qui beaucoup. Fuji Maloko. Donc, Rita Maloko, Binonios, nous avons Rita, la famille Maloko, tout va vers les Maloko. Donc, défenseur na bino mikolo yo na Ghana marama ko segisa yo na zongel sous système à modèle défaté. Voilà. Merci, on se retrouve prochainement à la prochaine fois si Dieu nous plaît. Bye bye.